mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a le Izali version. Il y a la musique à Oyo Tokolobela et ce moko boiba posa kingai na habitué à 5 minutes. Ngamoko pe na zalaka nango na kati ya motema na ngai na mona kango bizarre depuis na ye awa na Congo puis tango na zalaki pe na poto. Question ezali pourquoi soki batindeli mutu basaleli transfert ya mbongo na Western Union, MoneyGram pour ne pas faire leur publicité totenkaka wana mibale congolais awa azwaka mbongo wana na monnaie locale te azwaka mbongo wana na dollar même kutu po bapeso na euro soki otindi mbongo neti biso za na France otindi na euro bako pesa okaka en dollar. Yangwana vraiment tozali ko senga na bakonzi parce que mbongo na biso ezali ko kita toujours valeur mais ba congolais bango moko ba se rendre compte te bazo pesa mbongo na biso valeur te yangwana soki vraiment makambo ya guerre esili président de la République constitution ba revoir ango na monnaie na biso pe photo changer botala kaka na ba marque ya ba année oyo donc Mohamed Ali ba yaki ko bunda na 1974 ba msuna ba bota makité monnaie nabiso Zaïre, ils allaient qui 2 fois dollars. Donc 1 Zaïre égale à 2 dollars. 50 Zaïre égale à 100 dollars. Donc tu as la puissance. Mbongo nabiso ils allaient qui na yango. Mais sikoyo mbongo nabiso et loko morote biso moko le topé sango valeur. To sombe la kango babiloko. To saye la kango makambo. To sundola ngo on dirait mbongo ya mboka nabiso awa na Congo comme dollar. Na beti lisusu c'était na lobby que pourquoi otindi transfert na yo mbongo ekomi awa oleba zo na franc congolais ba kopesa mutu na dollar soko tozu exemple ka na pembeni na Congo Brazzaville soko otindi mbongo ba kopesa bango na franc CFA toke na Gabon toke na Zambie toke na ba mboka nyoso tout presque Afrique ba futaka transfert na monnaie locale mais biso pourquoi to futa kayango na franc congolais te vraiment to sengi na bakonzi ba lukela biso solution ba pesa biso solution parce que ngai bokolo bakeo pour ko sala ba recherche te na sali ba recherche mais na suki na nzela nazo comprendre te ezali ka ke tozo beta siko tangwa na bakonzi ba pesa biso vraiment explication ya makambo parce que ba pays musu ezaka ndeko na te otindi mbongo na oza na France otindi yango na euro be otindi yango na nini soki komia il faut mbala moko ba lusango ba futa mutuana na monnaie locale mais awe sala makate to yebite pourquoi tozali ko comprendre te donc toyoki et puis biso songo na landaki na information sur décision ya banque centrale sika mama na biso azali kuna alobi a compter ya 31 juillet 2024 yo ba terminaux nyoso tout ya ba paiement électronique donc o ba tiaka donc ngo fute loko ba tielio terminal wana ekozala dorénavant à compter ya le 31 juillet ba paramètre nango ba kochango na franc congolais et non na dollar ndenge zalaka moni ezali eloko moko malamu donc parce que ta biloko nyo surtout dollar on dirait biso na mboko yo tozali na franc-té donc à partir ya 31 juillet oyo ba terminaux nyo surtout ya paiement électronique ba paramètre nango il faut ba balsango ba tiango na franc congolais ezala lisusu te ndenge ezalaka en dollar wana ezali vraiment nouvelle moko malamu
Bit nango ezali que pour nako pousser peuple congolais bana mboka ba utiliser monnaie locale na biso ya franc congolais pour na ba paiement ya biens et services. Donc tu es comme un dollar donc ezali normalité. Donc il faut qu'on pousser ba congolais to pousser biso moko to mi pousser to utiliser mboka na to utiliser monnaie na biso ya franc congolais parce que bozali ko kamwa ndenge nini dollar et mati bona bozo pe sa valeur na dollar en moment où biso moko to zali na monnaie na biso oyo to koki ko poussa yango liboso et puis nazali ko profiter na jeter ba fleur chapeau bas na maman na biso bobi ke to comme na premier ministre pour la première fois na mboka na biso mais oyo pe lelo nazali koloba azali mama to lobi masolo wana na kansi ye pe akoki ko pesa explication parce que azali ki ministre de l'économie na mandat ya liboso oyo ya chef de l'état avant basa la remaniement mama na biso na kombo ya Acacia Bandubola yazali membre effectif ya UDPS France. Donc il est vraiment azali exemple à suivre parce que azalaki na gouvernement tant balongo lié ba mususu bazaso balongo li bango ale misuku to mona comme opposant mususu pe akomi ko loba mabe pour na président de la République pour na parti na ye mais Acacia Bandubola balongwa ki atika ki combat président de la République te atika ki IDPS te atika ki base na été. C'est la raison pour laquelle na période de la campagne azalaki na kati ya bureau ou ya campagne ya président de la République ye na ministre Batisika ya intérieur Jacquemain Chabani na ye bazalaki na bureau oyo kumba ki masolo pour na président de la République type bomonike ba résultat et pesi président de la République à l'eka à lia batunyo surtout. Donc Acacia Bandubola siko a commis ministre des affaires foncières. Donc il vraiment na félicité na lobake ils ont vraiment exemple à suivre ceux qui balongo lione sika kotikate continuer kaka olaksake ata ozali na poste wana te okoki ko salela mboka no bolanda vidéo o salami pour balakisabino. Donc parcours ya mama nabiso Acacia Bandubola. Acacia Bandubola Mbungu, cette brave femme qui était en première ligne lors des élections pour donner plus de voix au président de la République, vient de faire son comeback au sein du gouvernement. Elle occupe cette fois-ci le fauteuil du ministère d'État des Affaires foncières après un passage très remarqué au ministère de l'Économie par la baisse du prix du carburant sur toute l'étendue du territoire national où elle fut la première femme à occuper ces postes. C'est dans sa ville natale Kisangani qu'elle a fait ses études primaires. Des retours à Kinshasa, Acacia Bandubola Mbungu poursuit ses humanités au lycée Bosangani. Une année après, au lycée Molière, elle est la super lauréate de sa section commerciale à l'édition de l'examen d'État. Peu après, elle force les portes de l'université protestante au Congo où elle est détentrice d'un diplôme de Bac+5 en économie, administration des affaires, options, finance, banque et assurance obtenue avec mention distinction. Toujours assoiffée d'apprendre, elle poursuit ses études en France où elle a décroché un Master 2 en économie. Actuellement, la nouvelle patronne des affaires foncières est finaliste en deuxième année des diplômes d'études approfondies en économie à l'université protestante au Congo. Dès par son intelligence particulière, Acacia Bandubola n'est pas passée inaperçue à l'UPC. C'est à l'âge de 17 ans qu'elle a débuté sa carrière en politique. Une ascension éclair enrôlée en 2006 comme candidate aux élections législatives. En 2007, changement de cap, elle rejoint l'UDPS. Très vite, elle est devenue le numéro 2 de l'UDPS en France et n'est manqué en aucune manifestation qu'organisait le parti d'Etienne Tshisekedi en Occident. D'un plateau de télévision internationale à la radio comme via les réseaux sociaux, Acacia Bandubola ne lésine nullement sur le moyen pour porter haut les idéaux du Sphinx de Limete. Avant le lancement de la campagne électorale par la CENI, Acacia Bandubola a été nommé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, co-directeur
directrice de sa campagne pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Elle a dirigé l'équipe de la campagne La Team Fatchevin en accompagnant le président de la République, candidat numéro 20 dans sa tournée électorale. Ensemble, avec toute l'équipe, elle a organisé plus de 53 meetings et parcouru toutes les 26 provinces de la RDC en 27 jours seulement. Une campagne réussie qui a conduit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à remporter cette élection avec une victoire écrasante de plus de 73% de voix. Akassia Bandouboula n'a ménagé aucun effort pour mobiliser en faveur du président de la République à Kinshasa, mais aussi dans diverses provinces. Rappelons que Akassia Bandouboula est l'une des élus de la circonscription électorale de la Lukunga. Puis le mot Boitolanda, donc ils allaient vraiment na tenaki vraiment na like sabino reportage oyo na lobela concernant Akassia Bandouboula parce que azali maman moko a marqué ngai parce que na marqué au balongole la ki wana batumsuso bango bude ndenge ninga balongole ngabo mais yé atika kité bomoni et pesi ba fruit nango donc vraiment chapeau bas na maman na biso Akassia Bandouboula. Donc poto sur sa émission nani ko annoncer bino parce que bato belé makamso keza na bamboka mususu basepela so balobi ekosala manamboka na biso bamona keza impossible mais nazali ko apprendre bino pour très bientôt métro na Kisasa kozala métro kin ekozala parce que société française oyo Alstom oyo sala ba TGV ba métro kuna na France oyo présentant akendaki. Donc, salagi déjà, accord, siko, si signé ango, bazali a signé ango, donc kalate, ndenge bozo mona wana na photo, métro, et goza na kata Kisasa, na biba tunzo, a César-Ngadi, yoko rolo bara wap, na courant wap, bon siko na bamboka na mususu, Sénégal, na ganisi Maroc, nini, siko sala randegini. Et pas na biso pour le bagage c'est impossible botika makambo lokuta ezali makambo solo parce que donc compagnie wana société wana ya ba français ou sala ba métro kune sala ba TGV et ko sala masolo awa na Kisasa donc ba signer déjà d'accord donc c'est pour très bientôt. Donc vraiment tokomi nasuka ya émission na biso ya lelo na ngai vraiment na beta c'était to zungusi sous question na biso ba konjibo epsa biso bota la solution oyo parce que ba congolais pe boyeba batindelo mandat awa na Western Union na MoneyGram na RIA pour ne pas faire leur publicité mbongo leozwa awa na franc congolais baza ko pesa yo ngona dollar. Oyo et ça normal te pour na pays mususu africain ba futaka na monnaie locale donc vraiment question yango wana na poser na ba konziba lukela biso solution parce que donc monnaie na biso il faut emata donc tokomi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude surtout comme na suka base yango de makambu to bandara toujours l'honorable Jean Moutala na kata Londres honorable Jean Moutala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi José Kanwa ki kakamene le grand stratège José Kanwa ki kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Fifi Philo Faria l'homme à la Mercedes très propre na katia Paris merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete n'Espagne Beloti Mavungu merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Irlande Torope Sambote na Jenna Mpeti, Jenna Mpeti, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Nanvers, Torope Sambote na Juvenal Nalutete, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, les philosophes Eddie Edo, les philosophes Eddie Edo, donc merci. Naba commentaire, nous, il a vraiment que vous allez, moi, na ya Mayele. Igwe Chef Béton, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Agnès Mababa na Paris, Tchaka Mabolongo na c'est toujours Tchaka Mabolongo na c'est toujours pour Namboka na Agnès Mababa, petite sœur propre, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Kati Ochudi na 92 kuna na Paris, Kati
Ochudi. Merci Nanyo Sotou. Bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Chai Moka Ngeshai Wabalengela mon voisin Chai Moka Ngeshai. Merci Nanyo Sotou. Bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Petit Nangai. Ya base on Kisasa. Alengonjo, merci Nanyo Sotou. Bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Kisasa. Na ko bosana ka jamais master Nangai école primaire. Première primaire Tile Lotozakaka. Ingénieur Ilafa Batola. Merci Nanyo Sotou. Au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tosu qui sera toujours dans Dokotolo Nabiso. Jean-Paul Djamba. Merci l'émission na parlo santé et puis Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. C'est ainsi que nous mettons fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuju, Tonadikos. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial otondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza lombisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia se mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana kongole mpona esika oyo kolela or ke bakongole toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltion ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI
courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc c'est Pela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger ezali ya banamboka. Avec Pela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Pela TV. Pela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied et ne créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.